Kokuta na bino lisusu bino badolandaka www.congolocolenews.com toza awa toujours na kati ya centre ville ambiance eza makasi boyebi ke V-Club dimanche oyo ezoke le 25 mai bazokende kobeta ndembo kuna na Lubumbashi na mboka ya Moïse donc botala kaka ambiance eza makasi na kati ya grand marché na Zandu donc na Lina Foot Mazembe eliaki vita donc ba police ki bango bazwaki te mais siko to na Ligue des Champions nani a gagné to tambola to tuna bango bayanela biso to kutana na suka merci lelo to lobela likambo ya match to moni likambo ya foot na za sika établissement Shela sika na sala ka musana ngai Motuna na biso lelo ezali boye. Tomoni la fois passée vita na Mazembe. Babeta match ya makasi. Na Lina Foot na monaki vita epolaki Mazembe gagnaki. Sikonde ti bazokene na Ligue des Champions. Siko nani akoganye. Bon, tanke ngai fete kibia nazali toujours na sima équipe na vita. Na pesi équipe na chance ba gagner. Mais eloko na senga na beta c'était mingi na gouverneur na biso ya Katanga en tout cas to sengi pendant il faut moi sécurité ezala na kati stade na po vita ezo uta Kishasa eke Katanga bango mbayamba vita to boyi Katanga vita à côté na terrain que Mazembe est créé des autres pour banque ba jouer na biso ba betate en tout cas pour na supporter à vita na sûr que vita a ko gagner Mazembe même ta 2-0 même na mona bino bata vita ba supporter à vita bino boza mbata mbutu ebo kende kuna so bango ba police bino est-ce que bino boza des ordres te donc ba supporter à vita quand même ba supporter ko batangi baza ba marié babala ba kimise ba kumisa équipe na ngona ndenge moko des ordres te ezali balle ezali loisir ce qui vita police na ngo c'est normal mais Mazembe alingaka te ya pola ce qui Mazembe pola na Lubumbashi na dike wa bimisa des ordres Zomona, to sengi na bango fo kimia ezala bango na kata Katanga kuna soki ba poli na contre vite ba poli Mazembe poli ba kumisaka Nzambe ba menacer ba jouer na bisote en tout cas mandam na kolba ka yango wana na soki na ngwana score ezaya combien bon score pona nga pona vite Mazembe pona 2-0 na voulu pas 2-0 Mazembe pona merci papa merci pour la parole biso ndeza décision za moko jamais de rolinga Mazembe a gagné biso na Lina Foot aller-retour, dans la Ligue, on a aller-retour. Nil Nabiso, ou bien que Polo Nabiso, ils ont Nil. Souka, mais je me fous de quoi il s'est gagné. Comment est-ce qu'il y a quoi ici, Bino? Bon, on a pensé à quoi il s'est gagné. Il y a solo. Non, on était au salon, un mois ou bien 4 matchs à gagner tous les matchs. Non, mais il y a eu tel Lubumbashi, il y a eu un quoi ici, Bino. Bino, ce que vous avez ma belle, il y a eu ça, si que yo rolonga bango. Ndengezana, ce que a Betty Mingi, a ça Nil. Soka beti pendant makasi pendant ndenga zalaka awasa Nil mais soka parti to lemboli score ezaya combien score ezaka 1-0 kaka eza kita mata 1-0 kaka to ko na victoire na kata Kinshasa bon ndezana ezana 3 personnes ba kotia baza disposer a kotia MB wana bana ba kotia ko tenga biso ba kombo na bi ezana no mumbele to zana etekiama et puis soko parti Lusadi soza bimoko on a le bien wana na bosenite qui la bazali Mukusa a remarqué kuna basamanta bazali batebele baza kuna batak mobile kuna pe ba beta baza ka jeter kuna pe ba beta ka bale bongo ba samanta ba jouer sika Mazembe si to beta na bango ka to sala banil to beta kana bango mais pour na match ya lobi na biso mama kanga deta lelo na sala ka awa 1-0 soka beti makasi ndeto sel nil to ka ba point kitoko papa na sepeli mbote mama na biso muta Mazembe ngayo loba papa maloba na mboke oyo baye bake lion azaya kozoka donc banyama nyonso amike en tout cas nazoka mamingi pona bango boyebi ke lion soka azaya kozoka onga simbiliki onga soki nini soko leki to kozwayo Mazembe za na 3-0 akobeta vita ya sir parce que toza na 0 point toza na besoin ya 3 points pour to égaliser donc tokobiki sakutu vite ata mokete parce que biso championnat eza biso coûte que coûte score eza 3-0 bako pola ba indo pe ya Congo mobi
Mobimba. Sauté na Congo Belgique. Tolaka na deux équipes. Masemba Salaka te. Tolaka na Mikado et comment le Imana. Zaka ba traîner à Mindele, ba joueur à Mindele, ba supporter Mindele. Vite à équipe de Souba Noir. Ba joueur ba Indo, Mindele, ba traîner ba noir, ba joueur ba noir. Tu peux aller espoir na Vita pour regarder pour vite l'équipe ya ba Indo nyonso. Vous comprenez Masemba Sali mwana. Mais parce que ba vite dans l'équipe pas Vita. Tozo ngana boko ko poto tolonga ba équipe nyonso tout liba. Libanda pour ngoué Mindele donc yobela ngoué Mindele. Vite beta na Mindele. Bon to gagner. Mais bino papa bino so boke bozaka batambutu mbutu bino batavita bozaka batambutu mbutu bosala kaka des ordres bosala kaka mbutu mbutu est-ce que kuna so boke ba police bino bosala mbutu mbutu te omoni mbutu mbutu tapona nini po vite équipe o pesa biso mingi espoir po zo dali koki ma belge na mboka o taki match vite contre Mikado na marambe kama za vite contre Mikado le 4 janvier 1959 to betaka match to chebi bawangani bi ebiza mobulu beja ki akima to ma indépendant to zu indépendance vita timo doka bon chopani tout des trucs de la trop ya mo ba supporter ba trop na kana po vita espoir ba ino nyonso tout siko bino na vita ba joueur nini o bozana bango o penzo ebike soka bet ba munduki do bi penza ya bien koti ba joueur ba ali ba le belé neti joueur na ngona ni comme na nani nyefo nani nani ba joueur baza ebele ne ba joueur baza ebele o ba ko cha ba bine to ebike no Mazembe amata akita toza l'équipe de base complète o tozo kenango na Katanga toza na mubele taki attaquant de pointe toza na Kila Mogroso o ebike ba ebine ka bomaka bango toza na Luvumu Wata toza na Lisadisu double médailleur to ebi yango ba ebi toza ba joueur qualité ba ko cha Mazembe bi na Katanga 2-0 match ba mata ba kita o eza Ligue des Champions o eza li na futu te ka jezala te ka fe mo za wana to sengi pe ezala ya mama to sengi pe vraiment ezala stade ya Mazembe to sengi ba tia sécurité ya bien ba tia ba libitre ya bien ba tia ba to ya bien to betana bango et puis attaque ba to yebi bango to attaque ba équipe ba betaka to yebi ba joueur bango ba Samata to yebi ba joueur na bango net ba presque belo to yebi to kota ba komote mais problème na biso ezaba mataba ki na ba étranger o équipe ya RDC attaque la Civic Club Vito la club équipe bani le loté toi la poste to 3 points na Katanga score bon score normal à 2-0 OK papa oui bon merci maman naina loba selon les statistiques avec club Minezali tout le monde avec club azobanda match na bien mais tout le constater que coach Namso Ibenge azobet sa vite na deuxième mi-temps na première mi-temps vite azobanda match bien mais soit continue na deuxième mi-temps tout le monde que vite azo s'affaiblir elingo baboy contre Chikuku vite abandi Chikuku 3-0 mais na deuxième mi-temps tout le monde que vite a encaissé contre Mazembe to robeta nae tout le monde que première mi-temps na Lubumbashi vite abandi bien mais deuxième mi-temps, tu as vite encaissé 4-1. Donc, on a côté un coach, n'a pas été jouer dans cette combativité exacte. Tony, il y a un autre coach qui a joué Oyo, basé en combativité. Et puis, il y a un technicien belé. Quand un technicien belé, il y a ceux qui placé un technicien dans le terrain. Deuxième point, garder le moto. Garder le moto, il faut faire attention à garder le moto. Garder le moto, aza garder monde, azo comme corrompu côté Mazembe. Aza garder équipe nini ya Mazembe be ya Vita papa. Le moto aza garder na biso ya Vita. Soko moni lelo yo balongo le moto na poto, ye moko ayebitina. Yango to lingi il faut aye bandeni à replacer moral ya le moto ezala parce que le moto akota na poto. Pour radio Lukongo na totali match le kaka ba para Lukongo ça escana ndenge na bangi na mais na senike vite dimanche tous a déterminé na senga score il y a 2-0 trop c'est trop donc et siliga wana ngai papa na yeba minga komba papa je t'aime naza tout d'abord quinois et puis vécu bien toko senga na notre entraîneur ata la milieu Nabiso très bien. Milier et Coca Cosedete na deuxième mi-temps. Biso toko bangela Mazembe te. Toyebi ke toko battre Mazembe na 1-0. Mais Mazembe maintenant a bandi kose na négociation. Tolobi pas question. Négociation avec Mazembe ezate. Tondimi toko battre na Katanga. Nous sommes
très décidé. Bino bata vita bozalaka sir na nyonso boso boke kuna siko ba battre bino. Oui maman, croyance eza ndenge mutu akotambola nango. Biso toza sir parce que toyebi ke ba bêtise nyonso Mazembe asala kuna. Cette fois-ci akosalela yango te. Oh mon, yango toza sir. Torokende, torokota na kati ya stade très bien. Demain torokende Lubumbashi. Ceux qui les loto kundi ba corps ba supporters na biso, tout d'abord mes condoléances na ba famille avec bien nyonso ba perdre bana na bango, bande ko na bango, ba tata na bango. Demain nous avions pour Lubumbashi. Nous sommes sûrs de battre Mazembe. C'est ça. Ba avec bien nyonso bazala na courage et bazala sir. Torozon en qualification. Merci papa. Ah, en tout cas, merci pour la parole. Tengo le bara pour l'équipe Napso Vita Club de V Club. En tout cas, match il y a dimanche, voulu ou pas, faut gagner 3-0. Voulu ou pas, ils ont dit que la Mazembe espace, ceux qui ont corrompu, n'a pas l'arbitre. Oh, Tozali vraiment. En tout cas, tout ça vraiment définitif pour gagner match au 3-0. Il y a commentaire, il y a côté Zate. À gagner biso aller-retour dans l'Ina Foot. Maintenant, tu comme la Ligue. Faut gagner 3-0. 3-0. Merci. C'est ça le cambo ya balle. Hollanda, Mazembe ça trop sire. Que abomso aller retour. Ouais l'Ina Foot c'est. Hollanda a quitté mata ozwa. Nakata Lumbashi. 2 points. Hollanda. Ça va Mazembe, oui, biso ba avec bien. Hier à Ebiso na l'Ina Foot. Oza tiko copain. Ligue des champions. De soa meki a bambil banga osanini osanctionné. Oh Amata Kita, hein, au avec Libé, bana veille d'origine, ma bana veille d'origine. De Amata Kita, na to bête aïra na Lubumbashi na bango. Hein? Mazembe la bino wana na tira bon. Mazembe guerre est ouvert. Mazembe Amata Akita kotika la ko gagner vite pendant aller retour te. Lokola gagner qui na l'Ina Foot. Wana ezaki politique na bango ya mboka. Mais awa toza na alignement ya CAF. Mazembe kolala na kati ya mboka na ya avec 2-0. Ngai mutu nazolo bana yo lelo. Mazembe kolala na 2-0 na kati ya Lubumbashi. À part ba biloko na bango bazalaka nango ya CC. Mais ceux qui penda classique. Donc CAF a logique ya match. Mazembe kolala na kati wana. Eloko mususu ya te. Ouais, na silisi wana. Match Mazembe ya dimanche kaka. Biso na bongo na supporter Mazembe. Tolu balé biso da 3 points déjà. Vite à dimanche matin kita, tolu biso 3 points de ba na biso déjà. Na Lubumbashi to bomai 4-5. On sait bani. On Lubumbashi, on va merci pour match dimanche. Alors marqué. Na Mazembe na Mazembe, na Mazembe. To ana habiter na biso la moko ba ni Samantha, ika mtachaka kaka. Yem mtachaka kaka. Acha combien de acha 4 billets moko. Les autres en phase de retour dans l'Ina Foot, on a l'Ina Foot, on a la Ligue des Champions. Ba mataba kita to koboma bango. Ba mataba kita to koboma bango. To perdre déjà 3 points, jamais to linga stopper dans ce top pas vite. To za trop si na Lubumbashi to so bango. To la 3 points Lubumbashi. Et là on va gagner. Dimanche déjà na vite à 0 là. La Ligue des Champions si to perdre déjà 3 points. Donc na kata terrain vite obimate combat cage. En point, combat cage obimate. So score amukie, ya mukie 2-0. Merci papa. To comme na suka ya reportage na biso. Bomoni ambiance ya foot o ekozala dimanche dans Ligue des Champions ekozala dimanche ba kende Lubumbashi do bata vita. Donc équipe ya vita avec les beke Lubumbashi ko beta match donc Ligue des Champions na batu ya Mazembe na équipe ya Mazembe. To éviter ceux qui n'a ko gagner. Donc ezambutu mbutu donc binomo bomoni ambiance ne bata vita. Parce que babango ne batama Zembe pe parce que babango donc dimanche kaka ne to koyeba ndenge nini ekoleka na pesi merci et pas Patrick Nsala yende mtazu ba image o na pesi merci na Gidi Bisengo yende mta coach na biso na pesi Mbote Belé et pas Christian Disu number 1 pour Anité Flori Balé Komboso David Olito Paul ambassadeur place au Sakuna à Londres na pesi Mbote Godin Zikisa Laetitia Bisengo na pesi Mbote Président Simpson Seka na pesi yo Mbote Adon Senga toujours Kingasani na pesi yo Mbote na tokom na suka tomona na mbala sima na reportage mususu merci.